rebelle à Lokuta, pasteur rebelle à Lokuta. C'est pas tout le monde. Oh, ami bengi mon Christ, mon Christ. Moutou soki asa sataniste. Ou bien soki asa ndoki. Aolinga alia yo. Hein? Aolinga alia yo. Jour ya kosala bolingo na ye. Akotia biloko na ye kuna na kati ya chambre wana. Que biloko wana e travailler yo na butu mobimba wana. C'est quoi juste? Makambe bando ko salema wana na kati ya chambre wana. Ezali totalement satanique. Pasteur wana azaki pure ndoki. La mort déjà c'est combien qui na kati na ye déjà. Au pasteur et c'est un voutaki oui. Pasteur un voutaki. Na comment qui na niveau moko bona zui pesa munduki na miche. Tu taper à côté tu comme koloba na lieu physique, na domaine physique na ndenge l'état ba koloba no aboma qui était OK, oyo ezali ki ba bougie, ezali moment ba bougie ndenge. C'était à sacrifier mais surtout mon relation tout le monde avec moi si azimi ayo coucher na pasteur ça veut dire que nos relation na bango so taille bizarre qui déjà il a qui déjà dirige et ou mais là qui déjà oui rana ba jibe baza biloko wana te là comme benga fali frère fali je me suis benga pasteur tande ba benga chef continuer ce ba benga jibe mpia na bongo ba benga opération na tena église. Parce que par exemple molimo ya fille voilà la monde des ténèbres et qu'on va servir ni oui et qu'on servir na biloko belé un succès. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien. Efada. Thank you Fada, cher ami fidèle, balandinyo sont toujours bozoka libaku ya konda mission na katia chaîne na bino Yali Nazareth TV na cadre émission na bino table certes où ils a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci une équipe Mobimba Yali Nazareth. Je dis un grand merci à la servante dédiée Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au personnage. Je dis un grand merci à Gédéon Alpha Ozansi la caméra. Bientôt là l'album le Sako Mokonzi clip le Sako Mokonzi ça est disponible na plateforme nyonso ezanze moi beaucoup édifié bana nzambe ou la grâce de l'éternel la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa d'ici là ils sont déjà disponibles pour consommer album le Sako Mokonzi et cause la vraiment malamu pona grandeur ya Nzambi. Avant d'abord de présenter l'homme de Dieu, le prophète Gédéon Alpha et le prophète, veuillez m'excuser, le prophète général Ali. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Nous sommes dans la région de vraiment catégorie différente à Nzambi, aussi à la Nzambi, le Koum, le Sako Mokonzi et la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Katela, allez, Katela, Yambalo ya taba pascal bakokata, Acho
malade. Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? La bicho, salut, plaisir, la Philomène Moukoya, monté Maya Bivens de Yombo. Depuis longtemps, c'est sur plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack. Depuis France Derby que non Chao ça comme on dit vraiment et salut au plaisir tout cela vraiment l'homme de Dieu le prophète Ali par rapport il y a église des Otambola par rapport il y a Tamboleli il y a pasteur ou bazo Tambola kati ya mboka na biso tout solo yango vraiment na l'homme de Dieu Azawa l'homme de Dieu directement dans occupé c'est Maloba. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, shalom l'homme de Dieu, nous sommes ici par la grâce de Dieu. Amen. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Moi, j'attire par rapport à tout le monde sur grâce, Ngolo, Yakolando, Soussou, la Katali Nazarien TV. La Bible dit, bien aimé, que personne ne viendra chez moi si l'Éternel, si le Père a béni. À un moment, on a une émission, on tombe dans une émission, on pas. Nous avons dit qu'il y a une émission, on a une émission. Si nous avons permettre une émission, dans la Bible, elle dit là où 2, 3 sont ensemble dans mon nom, je suis là. Qui a permis que là où 2, 3 va s'en. C'est parce que lui-même, le Saint-Esprit, le vrai adorateur de Dieu, il a permis de convaincre à ça la bataille ensemble. Nous remercions le Seigneur, bien-aimé, pour un moment, pour la grâce. Vraiment, ils ont grâce. Ils ont force de toujours utiliser un bon côté pour tout son vie, tout son espace. Ils ont les mots. Amen. Comme on dit, si on a telle place dans Zamba, à l'Utinama, petite place dans Zali, na Robinson Maris, na Banzambe, na Nani, na Zai Loko Nini, au Salaman de l'eau. Na Oganze Momo Balobi, contre tes bénédictions. Mon air Mogo yo contre quand ma malédiction, ou bien ma souffrance na eu à vie. Mais ça la moi retour, nous on a dans le bilo comme ma bé. Quand il se place dans Zamba le Kotaï. Quand il se place aux Zalina place à l'Okotaï. Quand il se bolam nyo so salela yo. Ba place ba kufa ki yo bimaki. Ba mitu ke baluka ki meyo bikaki. Ba moto e bukana ki bato bambanga longola ki ba yo ya yo bimaki sans faute. Ba place belé ba belé ki ba poison mais yo ya yo e bimaki sans faute. Nde ozali wana okenda bisika ba malade beta yo. Ba tumisu ba bikaka te na o malade ko ba belé mais yo bikaki. Bolamu na yo. Au moins la vous avez dit mon galobi pour la mêlée c'est-à-dire ozo bandela mon âge aux anamo avant fêter anniversaire na yo et beta ba mo ba retourner au kanisa ke na komi na âge nini yo ebi kwa combien ba koma na âge wana te abanda ko to rêver ba koma na âge wana mais nzamba lobi mais ya yo tata s'est préparé qui a le bina la bomie siko mais tant comme jour à l'ensemble non pas cette fois-ci
ata ezana azana na musala musala. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tout compte d'abord dans l'actualité où ça s'est passé, et Tamboleli, il y a Basali et Nzambe. Dernièrement, on a banni autour les cabines, bah serviteur de tout le monde, bah sert stable la mino, tout le monde, monsieur Bissou bah vaseline, monsieur Bissou bah bilo rebelle, toujours mon amour autour il y a bah pasteur. Le lot tout le monde pasteur au Zambie, aujourd'hui on a femme mariée, à ça qui n'a zemi, et pasteur accouché na femme mariée. Na zemi na kati na Zambie et femme mariana était que son isala qui a suicidé à profit l'homme de koyo ka sosu ba pasteur a bozo ba o il faut tout monde ngo et pas ba paye ba ninga ba ndelo so ba paye ba sala moto mais na kati ya église vous les serviteurs de Dieu bozo sala yango et ça la monde ndenge ni koyo ka sango ya bo pasteur bi na femme mariée yo ki soni parce que femme mariée na zemi a mis dembe ki a profit. OK. Merci pour la question. Il y a la Bible dit dans le temps de la fin que vous allez prophète prédicateur rebelle à l'Okuta, pasteur rebelle à l'Okuta. C'est pas tout le monde. Oh, ami bengi mon Christ, c'est pas tout le monde. Oh, ami bengi pasteur ou bien bengi pasteur, pasteur et pas ensemble. Au cause de la roi na mokili. Mais pas ensemble sur aux royautés. Tu n'es rien. Saoul a zaï roi na mokili. Roi Saoul. Mais David a zaï roi pas ensemble. Azangi royaume, mais azan roi pas ensemble. Azangi église, mais azan pasteur et pas ensemble. Mais on sous azan église. Azan pe pasteur, azan bandi, azan balande. Église et panzani. Mais et pas ensemble, est-ce que ça arrive pasteur? Yo somona na tala ki vidéo wana ya pasteur wana wala lina mutu. Moi si on a des amis, so otali yango bien. Au mona ke na chambre kozala ki rituel. Ba mystique bando salema na ndako wana. Moi je me souviens très bien. Mutu soki asa sataniste. Ou bien soki asa ndoki. Alinga alia yo. Hein? Alinga alia yo. Jour ya kosala bolingo na ye. Akotia biloko na ekuna na kati ya chambre wana. Que biloko wana est travaillé yo na butu mobimba wana ezo bomo ina yo ndaba si basala ngango oui on a statue moko boye petite chérie wana achaki na zaya ba 20 quelque achaka statue moko boye na kati ya chambre place tolala alors bato ke ne pas ndako akoko na biso bokeni ndako komi kuna nzoka kozwa abito eza problème tata surtout bibi yao nzoka ezalaki ne plan ya ba sataniste po balianga tema makila na kaza bololo pona bango ba yo timbela ke ba koki ko bomanga te amen so eloko ngana zolo ba awa ezali ba plan Satan na ba plan Nzambe ça différent jamais Nzambe ndenge na bika ki na chambre wana ezali vraiment gloire à Dieu ezali ngolu po ko bika na place wana te statue wana bando ko mela masanga azomela shimboki imagine statue azomela masanga amela shimboki azangi maboko azangi misu azangi munoko mais azomela shimboki azomela masanga ala mkabwe tala boy masanga esili ala mkabwe boy shimboki esili mais aza statue ya mkuse bo c'est quoi juste makambe bando ko salema wana na kati ya chambre wana ezali totalement satanique pasteur wana azalaki pure ndoki na ba dimina na église basi ba jouer ba impact ya kindoki c'est pasteur te moi j'ai sataniste abando sacrifier moi si wana na kati ya chambre wana moi si wana na kidiba kolanda mobali okino olala na ye oye bateke azo sacrifier yo na mwana et puis bango balandaka moi si aza na zemi pour trouver succès na ba chance pour bazui étoile mwana mwana na libumu na étoile mwasi wana na vie na bango nyos moi ça qui est biboma qui est bon pour pour kanisi kaba souci esprit de la mort déjà c'est combien qui na kati na ye déjà au pasteur et c'est un vuta qui est oui pasteur un vuta qui na comment qui na niveau moko bona zui peza mundu qui na michebo envoûtement wana ezaka très puissant ekoki kosala oke o miboma o mataka escalier o mataka au troisième niveau mibwaka bato belé au moins bakufaka ba mibwaka ba comité suicide
ezali te ba kobangi ba biboma ezali nde envoûtement mutu atielaki bango biloko na kati ya biloko akolia alie envoûtement wana esali nini ebombi ye biloko mona abibombi azali na basusi ebele te azali na basusi ebele te l'esprit de la mort anolokisa ye déjà. Mais ce esprit de la mort, si je comprends bien, ça pasteur on a mutu à sacrifier wana eza juste parler parce que ngai nazoyebisa bino nde bavérité parce que kwa babilo mosusu tokotape à côté tokoma koloba na lieu physique na domaine physique na ndenge ya l'état bakoloba no abomaki ete ok oyo ezalaki babougie ezalaki mama babougie ya ndenge nini babiloko wana ezalaki wana na ndenge ezalaki dessin eza bapriere esalaki telemaki wana baincantation esalamaki place wana. Mais si je suis sûr que pasteur a sacrifié, mais sur mon relation, tout le monde a que moi si elle s'est mis à coucher la pasteur, ça veut dire qu'il y a une relation là-bas, on s'en taille bizarre qui déjà dirige, ou mais là qui déjà l'homme. L'homme de Dieu, ce qu'aussi au Bota, moi ça s'est mis à se résoudre à cerveau, c'est-à-dire ma canissinae c'est facile. Ndenge azalaki moni bakomi bato mibale raisonnement na ye ezaka un peu pété oki oconvaincre ye na n'importe ese mobali aza pembeni basi azemi misusu esengaka ke alala na mobali so osali aha mposa mobali yo oza te nayebi babiloko wana na comprendre soki ngai mobali na ye na ngai natimbela déjà ke dossier eza nini amabe mobali na ye efale adiscerne mwasi azemi batraitaka ye te neti mwasi ya normal epuis mobali efale azala motu moko spirituel mpo ntango na video wana bando kotuna eloko nini osali na ndako nango eza eloko nini ozotuna so aza na information déjà nga timbela mwasi na nga basi basali incantation basi basacrifie ye aza lisusu ye wana te azali elima nde avandaki wana expose humilie na zemi aza confuse azoyeba eloko nini asala nana si na trouva moninga na nga moko boya bande kobeta mwasi na ye ezana na zemi naye kostope bango d'après alobi no abima akende nde naye kobetela histoire nayebise mwasi azemi baboyaka abi ai mpona ngina lobi bombale bande kobetele abi mwasi azemi aresonaka neti no raisonne te aza mibale epuis mwana wana aza awayayo deuxièmement asala mabe asala bien ntangi mwana wana aza wana faut protéger mwana ti lelo nde tozoloba boye ntango napesaki baconseil bavanda na bango kimia bakoma na bango bien likolo ya nini na faire comprendre ke tanke mobali yo osi okota zemi te estce oyebi zemi esalaka ngo zemi ekobelisa mwasi liboma estce oyebi yango akebea liboma ti le jour aboti nde akozongi de baplace il faut comprendre siko place mobali asali baerreur number one ya mwana Jésus bakutaka mwasi na kati ya adultère. La Bible dit on lui a pris dans l'action. Na mobali mobala akimi bakangi mwasi. Mwasi baye na ye na makolo ya Jésus. Babi to trouver na kati ya action. Abi yo lobi nini? Moïse alobaki to boma bango. Ne yesko lobi nini? Omoni so tambola na nzambe ya solo. Okoko discerner na katikati Jésus déjà ça discerner qui est envoûtement et utaki pas mobali. Oh. Oui, t'as vu cette histoire voilà envoûtement. Siko na obete osiko na ndenge spirituel. Na ndenge spirituel j'ai déjà discerner qui a discerner déjà que envoûtement et utaki pas mobali. Utaki pas moi cité. Moi ça qui na. Et cause la moi mobali wana o yakimaki ou bien mobali na yemo. Pour moi ça peut bimaka boya. Binika no vite. Aki olala mbali mususu. Kaboui
Et puis à Bala, il y a quelque chose. Il faut m'expliquer. Moral est déjà de Handumbate, Orotegate. Balobi adultère, c'est-à-dire Azaya Kata mariage, Jabimi. Yamwana Sko, tant que Jésus Moutou a senti que l'homme a moulimo, Yamwana le père, pardonnez-les, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont fait. Parce que Belé, va comprendre le langage, on a été azolo, cadre spirituel, cadre physique, mais le cadre spirituel, les abinotés, les amoutou, pas tindi bino sala. Là, il faut ce que mon imoutou a salé l'eau, qui soit dans le cadre spirituel, les alliés les amoutés. Ça a des moments pour les assis. Deuxièmement, et l'homme sous il faut que yeba moi si azemina moi si normal baza et l'autre différent. Tala ndi azawana ba sacrifier. Pasteur on a sacrifié. Il faut pas qu'un pasteur on a. Deuxièmement, pasteur on a ndi azawana. Il faut pas qu'un église na e. Andoki. Il faut pas beta da banga andoki. A pasteur te. Mais l'homme de Dieu, pourquoi Bouzoba écoute trop dans la église? Pourquoi Bouzoba écoute trop dans la église? L'homme de Dieu a quoi? Moi, pasteur. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis pasteur. Car pasteur. Pourquoi? Parce que oui, on a jibé parce que le qu'on a été. Là, comme benga fali frère fali. Je me suis benga pasteur. Quand on benga chef coutumier ce qu'on. On benga jibé bien là bongo. On benga opération dans l'église. Dans l'église opération. C'est frère. Mais au cours de bon ababuso bana te abimina mo sabato abimina mo sazemi yoka. Omoni makamba mokili babomba ko. Bato mokili. Basalaka tutala naza na mokili na ebi. Bato mokili basalaka tous les bêtises dans le monde. Mais balobaka elo. C'est ba musulman. Mais au monde bato mokili. Ba musulman baroki basala tous les bêtises à monde. Mais jamais monnaie ouais nani divorcé qui n'a tel na divorcé na tel ils ala ka bino tout le monde a bino ah bon ba divorce ka bino o cheka ki na YouTube makambo ba star ba superstar hein o cheka ki ba superstar rebelle ba divorce ki ba la kisi ba o divorcer pe ba o lia ba mbongo ebele oh baba États-Unis moni na Congo amde baba chaka bango minité mais na poto kuna balandela ka ba superstar nyoso wana balandela ka ba biloko na bango nyoso hein ebele ba divorce ta yo ke le yebsa sata ko divorcer te na ndeni hein oko pesa confiance sata ke akusala masumuté c'est là betelo avant que tu okoma na répondre makamba ba pasteur na banana makamba moki papa avant na pomwa na zana moki na mokili to sala ka tous les péchés tous les sortes même tout à vous filmer biso pour tous ensemble mais bon ça me sont sala ka péché moko pala kata ba filmer kasiko parce que il faut oser exemplaire ah siko yo kasiko si on ça ba fuse ba be ngoni fuite se koti na kati ya bonza kaneti ba Rwandais basani ba koti na kati ya kaba Congolais ba lobite obunda pour la kimia na bino nzoka ba obunda pour wiba ba richesse koza fuite se koti na kati ya bonzambe koza na batu o basi ba koti sata tindaki bango ba jana e ba koma ba pasteur ba koma ba sala nzambe ba tonga ba église bazali ba sala nzambe te sata tindika sont les agents de Satan ba yepo ba exposer ba sala ke ba chrétien ba déséquilibré c'est pas ça neti ba exposer mutakala Yesu mais ceux qui ba chrétien ba ça discernement ba comprendre que non ba on ba ça Yesu ba mi comporter comme ceci ba to ba ça Yesu parce que c'est pas tout le monde est appelé pasteur et pasteur. Qui lui a ordonné? Oyoka ke mutu mo a ordonné ki nzoka za mutu anini ya monde mususu. Yo ke ba ordonné pas ngam. Pourquoi pasteur? Ba ordonné pas mutu mo boye ase akoya na ina mafuta Yesu. Ase ordonné o comme pasteur. Ye mafuta na nesati. So ya ke ordonné ndingi. Pour David as la roi.
il fallait Samuel la paix, ça y est. Mais comment est-ce que Saoul, le roi Saoul m'a foutu ses longouets, a qui a donné mon tour à le roi? Au moins des questions, Zawan. Koza basali ya Nzambe m'a foutu ses longouets kala. À ça, comment mon tour net ya ba pétage, ya ba bilo misusu. Si comme m'a foutu dans ses longouets, azo donné qu'à battre. Ou est-ce désordre ici? Ou est-ce comme désordre? Parce que ba pasteur on a y azo donné bo benga ba obana. Siko, par exemple, mon livre. Ça pasteur té. Ça pasteur té. Siko, par exemple, mon livre est fille voilà le monde des ténèbres et qu'on va servir ni. Oui, et qu'on servir na biloko belé un succès. Deuxièmement, ezali balaki, mbongo à cause de la chance belé parce que moi naza na kati. Moi innocent za kati makila innocent za na kati. Et puis moi si so za na zemi koza ba biloko belé ba bénéfice. Spécial taka kade alala kinayi. Ils ont le retour mon. Merci vraiment l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Au mot de la fête Gozani, il m'envoie téléphone rapidement. Bien aimé, nous allons continuer à rebanda calamité, ma campagne de démologie. Et au tsunami parce que bateau belé bazolanda politique. Ne babosani makambo nzambe babosani enseignement. Et là on sous na ngala loba na makambo guerre est dans le mot de la fin na on va dire la guerre il y a est ou na za guerre mondiale. Bateau belé ba comme on a que za guerre de est. Mais ma belé on a Goma wana. Or wana Goma na monde entier koza or wana biso to leki ba monde tout na or. Or rouge. Nzamba benira mboko makasi. Ne na monde entier ne baza wana misu na bango nyonso za a. So mona Kagame Afrique du Sud ba pays mususu Amérique France ba pays mususu elandela cacao. C'est parce que awa richesse minérale autozanango eleki monde. Ah, ceux qui allaient na terre garder les dents, ils allaient jardin les dents pour la rivière nyoso, structure nyoso, ma belle nyoso ici ezali. Les Congolais, ce que je demande, c'est l'amour du prochain. Linga un Congolais et puis qu'on triche yété. Les Congolais aiment tricher un Congolais, aiment tourner les dos contre un Congolais qui est un étranger. Congolais ba pays misusu so biso tozaki neti ba pays misusu metokenda musika ba pays misusu ezala kutu bia ba Nigeria ba sanganaka mais bazaka na nani ba huile bazaka na ba mine ba pétrole mais biso tozala ba diamant de toutes les couleurs tozala ba or dans tous les domaines tozala ba pétrole tozala nyoso courant kutu koloba te mais comment courant eza awa te mais courant eza ba baze toteka. Congolais, aimez-nous. Amen. Nazolo babongo parce que na kola les pas étrangers comme na yebi un Congolais. Na ndo préféré nazala na ba étranger que nazala Congolais pour Congolais ata olié si ndingi na otonda. OK, voilà l'homme de Dieu libéra téléphone. Il ngala lo ba Congolais faut comprendre so inga nazaki président lelo aliboso na nga dilé nango ezaki amour du prochain et un Congolais. Ok, amour du prochain, le mot de la fin, il numéro téléphone. Avant de clôturer, guerre est et Zananu Nanzela. Avant ici là, ici les Nanti. Il faut kaka beaucoup continuer comme ça. Beaucoup de ça te que ce niveau et ça les calme. Ou bien gagner guerre de gagner. Spirituellement, dans un monde, tout le monde bazo, basi sala ba réunion na sima Congo, bazo sala moni ba table. En ba table wana tango bazo sala ba lati noir. En ba tuana tango bazo sala bongo. Bazo sala ba o préparer et loko moko ya makasi. On a vision za la question. Et azo la kisanga na moment où nazo mona ba tu ba o préparer table. En table wana tango bazo préparer na table mulili. Ba o préparer kumoko. Po ba moni plan na bango wana ba ndoko sala et simba shooter so po ba luka kumoko boye oye ko simba po ba sala ni va récupérer et le Père. Que le Seigneur vous bénisse.
plus 243 90 40 91 590 plus 243 90 40 91 590. S'il vous plaît, nous avons sur WhatsApp ou bien nous avons une question. Peut-être que nous avons na continuer na l'action en révélation ou bien na expliquer bien biloko nyoso passe ngazo kata mingi po tant na ba émission awa ezali ba temps peut-être on ngi pena expliquer makambo susu c'est mieux obenga sur WhatsApp nazali sur direct nazali. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante dédiée, Maman Tiffany Mokwa. Bientôt, l'album sera disponible, le sang comme on dit. Et je dis un grand merci à abonné Nabiso. Je dis un grand merci à l'ingénieur Alphazaïna, c'est ma camarade, toujours dans cette émission. Bafwa. Mwana moto te po akosangai abongwani pe